Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour la Chine. Bonjour Bana membre. Bonjour ba maman autorité. Bonjour maman Anna Mokondi, le défenseur de Karine Mokondi à Londres. Bonjour. Bonjour à tous et à toutes. Na tongo lelo na ye lisusu kolobela Karine Mokondi na pesi bino batongo elamu makasi. Bonjour Karine Mokondi, la baronne autorité morale. En tout cas, nga nazalaka mpona kofélicite yo Karine Mokondi. Na nyonso basalaka yo, ozalaka na lifuta na yo. Lifuta na yo ezali nini? Ba chinois, bana membre, ba mama autorité. Na ba famille na yo. Na ba oya yo ya ba vrai. So na lobi ya ba vrai vraiment. O baza hypocrite envers yo. Voilà. Na tongo alelo mutu nyonso azala bien ala mukana ngolo ya Nzambe. Tozomona makambo ndenge ezosalama. Tozomona makambo ndenge ezosalama. Tozomona Karine ya solo bitumba babundisaka yo. Siko tokomi temps ya o balobaka temps, le temps est arrivé. Le temps est arrivé, ça veut dire bao nyonso basala liboke ya nzombo mikolo babanda komonaka makambo na bango. Tala siko napesa bino indice. Bomoni matama minene bakangi ye. Matama minene bakangi ye. Bakangi matama minene. Azobima na mwasi ya bato. Azobima na mama mubimba. Ye azobima na mama mubimba. Tout saka koluka mukanda. Yo lobi oza jeune. Mais pour nani okobima na ba mama mibimba. Ça veut dire oza gigolo. Oza gigolo. Oza marion. Ozomona. Okomi kosambwa. Na motema na yo amabe. Na ki motema no akindoki. Olia ba fufu. Omela ba fufu. Omela ba whisky na ndako ya Karine. Omoni suka na yo. Suka na yo yango wana. Bako sambwisa na Paris. Bako sambwisa na Paris matama minene. Matama avocat. Matama pamplemousse bako sambwisa yo. Yo kanisa indo kozwa makambo te. Peut-être ka epave muta asali yo 12 wana pesi yo ba mama wana. Omoni ba relation epave apesi omoni ndenge osuki okosambwa. Tout ça eza masumu na yo. Masumu oyo ozosala Karine. Yo nde mutu okoma ko recruter bato nyonso na poto po bokende kosalaka lisanga nzombo. Po bosalaka moziki ya nzombo. Epave. Omoni siko eyebani te mese eyebani. Ekopanzana na internet nyonso. Matama minene omoni masumu oza nango. Masumu papa. Karine alingaki yo mingi. Nga na banda okanisa kutu oza tonton na ye ya vrai. Nzoka nde obanda ye kozwa ka makambo po okende na yo. Po ya kosangela ye na poto. Po ya kosala liboke ya nzombo. Yo nde mutu orekritaka ba nzombo nyonso wana ya mike na ya minene. Orekritaka bango ali bosali liboke. Omoni lelo basambwisi yo. Okosambwa. Oso ozwaku nanu te. Karine Mokondi abanda kolakisa bino kaka bikamwisi. Abanda kolakisa bino kaka bikamwisi. Na vie na ye ekezala vraiment o balobaka histoire vraie incroyable. Incroyable. Yo sikoyo di peka peka. Mikolo ozo rene na bilamba batindeli yo na epave. Yo ka kosenga kalo lombo. Miso na emonaka eza ya ndoki. Tala nanu miso na ndenge ezali. Eza na kindoki.
boko simba bakisi ti boko boma ba famille na bino ka pona bozwa ba view ekoma ba 30 000 ba 40 000 ka wana po battre Karine. Mais Karine awelesaka te. Karine aza mawelisa te. Karine nde muta créer internet. Karine nde muta apesa vitesse ya internet na Congo. Bamisu bayeba même pas ndenge ni basalaka internet. Boye kokota basimbisi bino ba micro. Bolakisa na bino nyonso ba chroniqueuse nana nga asimbisa Karine micro. Mais Karine asimbisa bino ba micro. Mutu nyonso Karine ayambaka ye akoma kowangana. Bino boza vraiment motema mabe. Bino nyonso liboka nzombo boza motema mabe. Moto ayamba bino, alesa bino. Ata moko na bino andimi te. Ata moko abosani bolamu ya Karine. Moko andimi te. Me boko bando monaka makambo na bino. Kaka na mabolongo ya mama Charlotte. Kaka na mabolongo ya ba chinois. Kaka na mabolongo ya bana membre. Kaka na mabolongo ya ba mama autorité. Boko banda komonaka makambo na bino. O nyonso asutenaka Karine. Bo banda komonaka makambo na bino na kombo ya Karine. Makambo na bino pe bando simbaka te. Malgré bokoti na ba éloge. Bokomi bino nyonso ba pharmacien. Ka pona bokoma na succès. Bokoti bino nyonso na ba éloge wana. Il faut bolekisa ba tantine. Il faut bolekisa ba oncle. Il faut bolekisa ba mama na bino. Ba misu bazolela ba mama. Il faut bolekisa ba mama na bino po boza na succès. Moto alelaka maya miso ebimaka. Mais ba mama miso na bino ese kauka. Parce que boteka ba mama miso epa banganga. Bino nyonso bokomika ba pharmacien. Pona bo battre Karine na succès na ye. Eza malamu te. Bozo sisa ba famille na bino ka po bokoma na vitesse internet. Likambo eza mosusu na Congo te. Ba shege bobosa na bango. Ba ofelina bobosa na bango. Ba homme veya bobosa na bango. Ba pêcheur bobosa na bango. Ba tailleur bobosa na bango. Ba cordonnier bobosa na bango. Bokomaka Karine, 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 Karine. Ba musicien bobosa na bango même kosalela bango promotion. Kaka Karine, Karine, Karine. Yango wana ezomema bino bokosimba ba kisi po bokoma na succès ya Karine. Boyebi te ke vie ezaka na Congo. Ekomaka vie na poto. Ti bokasa oto kokende nzela makolo te me bokomi pe nzela makolo. Bokomi pe na poto yango te. Bosukika na nzela. Bozo sukola mai ya kobondela mai ya cantine. Bozo sala ba tour na toilette. Bozo mona. Tout ça ka po boko kanana Karine. Eza mawa. Eza mawa. Bozo boma bana ya 7 mois. Bazemi ya 7 mois. Bazemi ya 8 mois. Bazemi ya 6 mois. Ka po boko kanana Karine. Tosi toyebi bino. Me boko suka mabe. Awa bozo lekisa ba mama na bino na ba tante na bino na ba oncle na bino. Bokomo lekisa même bokoka koboma mibange te po mibange wana tellement baza ba esprit makasi bozo koka bango te. Yango wana bozo boma ba mama na ba tata na ba tantine na ba tonton. Boko simba mabe mususu ozala na chance kisi ye moko ko boma ye moko. Ba misu pe ba koti na sa mabele. Pona koboma ka pona kozwa succès. Nzamba peso lem so vivre 95 ans. Bino bengaka 95. Mais au réduit vie na yo kufika na 30 ans, na 20 ans, na 25 ans. Ka pona kokokana na Karine. Mawa. Congolais mawa.
Congolais motema mabe, Congolais ndoki. Bozo toucher. Ka po boleka Karine succès. Ka po bo diminuer Karine. Mikolo bosali groupe a WhatsApp. Ka po se communiquer ndenge nini ya kosalela plan na Karine. Me boyebi ke plan ya Karine nzambe nde muta sala yango. Boza banzambe te. Boza banzambe te. Epi moto na moto aza na bakoko na ye bapotejaka ye. Donc bino bokanisa bosimbi bakisi wana yango wana bokokoka te bokomotila baninga bapoison. Tosi toyebi groupe na bino ya nzombo, tosi toyebi makambo bozosala. Mikolo bozosala bo éloigner Leketu na Karine. Tosi toyebi plan na bino. Plan na bino yango wana ya nzombo. Banzombo liboke botika babowayo. Babowayo. Bowayo botika liboke ya bowayo. Basi tosi toyebi bino. La Chine yebi ke bozosala liboke ya bowayo lisusu. Bowayo eza nzombo. Bosali liboke ya bowayo, liboke ya bowayo. Na lobeli bino na vrai lingala bamongo bowayo. Bozosala tout po bo séparer Leketu na Karine. Mais soki Leketu andimi wana ezaka problème na ye. Mais botika Leketu azala na volonté na ye. Botika Leketu aboya Karine na volonté na ye. Botika ko forcer ye. Mwana bata yebi te me bosaleli déjà liboke ya bowayo. Bosaleli Leketu liboke ya bowayo. Mwana bata za innocent. Bozosala tout wana po bo séparer na Karine. Bosi bosali ba plan nyonso. Bozosala comme boyoki ke Leketu akoya poto balobi le seul moto akoko atteindre Karine ezaka Leketu. De bozolinga bosimbisa yesu eloko po ya kobwakela Karine. Bozosala tout po bopesa Leketu eloko tanga oya na poto ya kotiela yango Karine. Yango wana bozosala makambo wana tosi toyebi yango, tosi to révéler yango déjà. Bokanisa te bino boza na esprit ya Satan, me biso za na esprit ya Nzambe tomonaka na musika. Mabolongo tobukaka pamba te. Toza pe mutu na mutu na Nzambe na ye. Mabolongo tozobuka eza pamba te. Toyebi bozosala plan de ke boyokaki Karine alobaki ke Leketu azoya Paris. Yango bozosala tout bozala bien na Leketu po bosimbisa ye eloko aya kopesa Karine. Mais ekosimba te. Soki pe bopesa Leketu eloko ekozongelaka bino moko. Yango nini? Yango bosala nini po bokoma boye ka nzala? Nzala nde mutu esalaka bino bokoma mitema makasi boye. Bokoma mitema mabe boye na bato. Bolingo ezalaka lisusu te. Ekomaka kimotema mabe na kati. Ifo bosala mutu mabe po bozwaka mbongo. Eza mawa. Mosala ya gratuit na Congo ezalaka te. Mosala so na obi gratuit mosala ya mo ya prochain, le prochain. Mosala soko sali epesa yo lifuta. Nzamba mona motoki na yo ndenge osali nda pesi yo lifuta. Me ya bino lifuta eza ya Satan. Bokoma ba vrai satanique. Bolalaka so na ba moi te. Lipeka melisaka nyau libele na butu. Lipeka melisaka nyau libele na butu. Yango wana mabele ezovimba ye kaka. Na se ezokonda. Kingo ezokota na kati ya limeku. Pona motema mabe. Pona motema mabe. Ka po bo battre Karine. Ka po bo boma Karine. Ka po bo kwesa Karine. Me boko kwesa ye te.
nzambe azomona na kati na ye na oyo bozosala eza ya vraiment malsain yango wana bozokoka ye te yango wana bozokoka ye te bozosala makambo ya vraiment ya bondoki. Imagine bolalaka su pongi te bosala groupe ya WhatsApp ti 1h du matin bozosololaka bozoyangelaka Karine boye bolobaka makambo nini bokosala Karine bozoba mwana wana asisi biso mayele bozoyoka makambo bolobaki mwana wana asisi biso mayele tolukela stratégie mosusu boza mitema makasi vraiment boza très dangereux boza vraiment très dangereux na groupe ya nzombo na bino wana na groupe ya bowayo na bino boza vraiment très dangereux ya bandoki bolalaka so na butu te ka mpo na Karine asisa bino kimia na vi na bino kaka Karine akipaka ta bino te kulo abolekaka Karine akoleka yango lisusu te bakulwa nyonso boleka eza na poto eza na Congo de toute façon soka aye nde akozala présidente na bino ya bachroniqueuse nyonso na bamusicien nyonso gouvernante ya bamusicien et bamusicienne et bachroniqueuse et bachroniqueur ezali Karine parce que tanga kokita kuna nde bokozala commandé bokolela bokoba Seigneur tosalaki erreur ya boye pourquoi bokoregrete makasi bokosutuka pourquoi tosalaka mwana oboye mais ye comme aza Karine comme aza motema malamu akosala bino mabe te akolimbisa bino mais nde bino mo nde bokoka su koya pembeni na ye te bino nyonso bokokoka koya lisusu pembeni na ye te boyeba bose préparer boya kosenga ye bapardon bofukamela ye bose préparer na lobi na bino Karine aza gouvernante na bino ya bachroniqueuse na bachroniqueur na bamusicienne na bamusicien akozala vraiment akosala campagne boko regretter bao basekaki ye bao bafingaki ye bao bakotaki baeloge bamisu bakokufa kana mabe nyonso oyo bosali oyo na mabe oyo bozosala ye na mabe oyo bozosala baninga bozoteka mabota na bino kapo bozwa succès ya Karine bozoteka bafamille na bino kapo bozwa succès ya Karine bozokota banzela ya mai kapo bozwa succès ya Karine yango wana bozokoka koatteindre ye te parce que mitema na bino eza deja ya Satan mitema na bino eza vraiment ya Satan lipekapeka la Chine amelisaka nyao libele na butu amelisaka nyao libele loge ya kota yango wana bapesa ye bacondition nyao wana azalaka zuwa na ye nyao wana abenganaka mibali nyonso bazalaka pembeni ya lipekapeka nyao wana azalaka très jaloux aza nyao vraiment ya méchant loge ya kota po azwa succès po azwa bavue ebele na site na ye botalela bato nyonso bazwa basite wana basimbi baloge defo ozotalaka eloko émission asali ya malonga te azokoma na ba 200,000 vues eza ya normal te bamama batata bandeko nazoloba na bino makambo ya solo botala basite nyonso wana bazokotisa bavue na likambo moko mpenza eza nango na sens te eza bavue bandoki baza na kati bakoti baloge mpo bazwa succès nano namona te mais incroyable et vrai mais makambo na oloba na bino eza ya vrai nazokosa te botala bato misusu na otanga bakombo na bango te mais botala bien
mais bato bazosala musala bien bomona bavi na bango ezoleka normal parce que basimbi bakisi te makambo na oloba botia attention nango et puis oyo nazoloba lipekapeka akota loge amelisaka bapesa ye condition amelisaka nyau libele eza makambo ya solo nazokosa te nazoevante te e makambo mpe nalobi lisusu basali groupe ya whatsapp bavandaka ti 1h du matin bazoseka bazoloba tokosala ndenge nini moyen nini tokolukela ye mpo tokitisa ye donc bazwi mikolo bazoyangela ye ifo baleka na leketu sala attention Karine sala attention Karine eza na ndenge ya mabe te na ndenge ya mabe te soki oyoki video na ndenge ya mabe te Karine Mokonzi kozwa yango na ndenge ya mabe te eza makambo ya solo nazoevante te mikolo leketu batie ye na place moko impossible bazoforce ye fo alobisa binemi na yo Karine bazoforce ye makasi me leketu akosede yango mais ezala mayele Karine s'il vous plaît et s'il vous plaît la Chine et s'il vous plaît bamama ya membre na bamama ya autorité nazoloba makambo te nazokosa makambo wana balobi yango ya vrai parce que mutu moko aza na groupe ya whatsapp wana mutu abimisi basekre alobi alembi bato mobima bazalaka na eloko kosala te bavandaka na whatsapp ka balobelaka Karine tosalela ye ndeni tolukela ye plan wana tosalela ye plan mosusu tochangela ye plan mosusu donc fille wana abimi na groupe na bango ya whatsapp alembi na ye voilà la Chine bonne journée na bino ciao c'est Mère Fashion Denat officiel bye